balobi panza sango ya Congo edino image edino image panza sango ya Congo Karine Mwadi azolanda siko en direct de Canada balobi j'ai kitoko parce que quand des amakasi toke panza sango ya Congo bapanza basango basuka na nzela nzambe bapanza basango basuka na nzela nzambe Jenny la cible masuka na nzela te nzambe Karine Mwadi asuka na nzela te nzambe mwambuyelelele mwambuyele legela mwambuyewani baja bauzubila mujindungwelelele panza sango ya Congo je kitoko merci image Edino image Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vuri Lion numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza pour koli le koma kitoko il faut les canards Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire umela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Leon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela hatina bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Leon numéro 25 bala potence aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Leon numéro 25 umela Panza sango ya Congo toyela la staff ya bijou de Mpongo babi lelo loni papa oyo a se présenter moko apesa bino kombo na ye soki aza nani parce que là dans la staff de Mpongo la moni azaki tellement na sengo akalisi ebele pour na papa Wemba na yebite ayebaki papa Wemba ndenge nini vraiment esali nga passe na motema pour lobi za un an na ye lelo za un an na ye akosa un an na se mabele ndenge azali papa na biso souvenir papa Wemba mon frère Ezak vidéo c'est la première vidéo que je veux faire de ma vie pour ma vidéo eza ebele et yo dunga na moment bien po na ina cadre ya famille et DJ a sali biso et loko moko ya bien ngana na tanga na kola bato mingi bakokamwa na sala même vidéo parce que na vie na ngana na sala vidéo de vraiment mais soki na sali vidéo pour na papa Wemba te et kozala c'est une méchanceté parce que papa wana je l'ai connu à un âge avancé au 10e commandement ni wana ngana yeba papa Wemba na bana ko yoka ye na ba vidéo ndenge biso to kola to mona papa Wemba azalaki comment on va dire musicien à délinquant. Aujourd'hui ngana yebi musique après 10e commandement na yiko yeba que c'est tango bazolo baba artiste papa Wemba fait partie des grands artistes on va le citer dans le monde papa Wemba Azam Moto il y a des grands artistes voilà donc je veux reconnaître un mot non ce que je reconnais ton côté il y a ma baie oui bien les gens là-bas congolais me sont pas en doute
Jamais. Aucun Congolais à Kokota, Papa Wemba n'a douté. Artistiquement parlant, Papa Wemba, c'est le best. Ah, best. Donc, aussi ici, Franco va tabouler. Comment tu appelles album quand il sort de prison là, c'est quoi? Voilà, il a cité 3 générations. Papa Wemba récupère la génération. Et vraiment, c'est un grand. Lobby eza bon ça la messe ya Papa Wemba on a 1 an il y a disparition na ye vraiment on a ba Holanda yo na www.panzasango ya Congo MK Muswahili Mama la Benji Harmonie et Chelsea na bébé Asika Holanda yo na Sandra wazaka moninga MK Muswahili azola ndo na minute oyo oloba bango nini aloba na bango tokumisa nzambe lokola ye moko alobaki tokumisa nzambe. Encore ce matin Nathalie lisusu vidéo moko oyo alobaki il y a des moments où tu te retrouves oza okozala yo moko il n'y a pas de pirnga, il n'y a pas de pirnga okozala ka yo moko okozala na moto moko kaka azola yo akozala na yo pardon je parle pas évidemment il y aura une seule personne qui sera bien avec toi, c'est Jésus-Christ. Et c'est là où on reconnaît grandeur et moto. Si vous avez un message dans l'élo, et ça là qui on n'est nini. Vous avez un message à Papa Wemba sur l'élo. Et ça là qui on comment? Naïbité. Pour moi, moto wana azaka kao. On moni ndenge na bini, bato bazana na piste na bini. C'est une joie que je ne peux pas décrire. Na ko décrire joie wana te. Oyo tango na yokaka par exemple Chéri Alpha, tango na yokaka par exemple 10e commandement, tango na yokaka Somo trop, tango na yokaka pénitence, tango na je vais vous citer tango l'école ba bindele ba lobaka des vertes et de pamure. Parce que au ça là ba ndekolo mo plaisir ya moi mon somo oyo yebi o bena o porta la motema la nzema papa we mamoko. Ezalaki mokolo moko e motema epetaki boki pona. Excusez-moi, je ne connais pas. Voilà, Chéri Alpha. Mais ça, j'adore cette chanson. Merci papa la sota mingité vraiment. La sepéline de Moïse Kozwanga. Mais vraiment, les gens là au solo la marée Mwabi assez à Kende. Parce que voilà, c'est la première et la dernière vidéo que je ferai dans ma vie. Dans ma famille, moi. Merci beaucoup, Valandi. À 3 www.panzasango Congo. Alors, c'était une image. Notre frère Naye, Abim Balabusa Aloba, et on les a Panzasango Congo vraiment, et au cas où ça n'a pas tout. Zambé Azala la contrôle. Azala la contrôle. Pongeba, Ngapé Naza, moi, journaliste. Maman Nanga, Aza, journaliste, mon aîné, na Congo. Jacqueline Zamambaya. Merci beaucoup, Ezangouya, Eza grâce au coup de l'Angolelo. Nayami, moi, la journaliste, mon aîné, Maman Jacqueline. Vraiment, Tamabaya. Balandi à 3 www.panzasango Congo. Étoile d'amour de longues jambes. Babionde, toi, poser la média congolaise. Vraiment, vous avez toujours branché des alaka diamataye. Et dit l'image mon Panzasango Congo, Pandaka Sango. Namo nakuna tutoza wanaba. Akuna matata belulu vadio. Azana bisowa. La staff de Mpongo. Babi lelo ça va inamabe, ça va inamabe. MK Muswahili. Asili que vous la bataille mabana nae. Nde to sangale sika oyo. Grâce à MK Muswahili. Vraiment, bilolo to bolanda Panzasango Congo. Mamu national pas na biso. Mamu, wali lobete. Mamu, ena ya Papa Wemba ezoko kalobi. Mamu, oyo atika biso te. Alelaki be mingi na liwa ya Papa Wemba. Vraiment mamu oloba nini la balandi ya 3 www.panzasango Congo. Ena ya Papa Wemba eko kalobi. Oloba nini pola ba balanda la mincho. Na la mingi oloba te. To honorer ka Papa Wemba. Aki musicien munene vedette munene international to honorer. Moboulé za te to kontra la mawana mais to honorer. C'est maman international. Merci maman international. Na mona Jinama Malé asala biso longo. Jinama Malé soko le kala miko Panzasango Congo salama bien. Bijou de Mpongo. Ah tout la staff de Mpongo, bijou de Mpongo na posa na yo. Balobi bijou de Mpongo. Ndem to sali staff oyo. Batu o to monde sali anniversaire baptême ya bana MK.
kolo nango yeyo vraiment etake mwana litonge oyo yebi papa Wemba banda na coupe babi lobi eza premier anniversaire papa Wemba deba kufa etake mwana litonge yango wana toza ko honorer la soirée lelo moni tozo betanga ka banzemba viva pona hommage na ye etant que identité bien na biso ya palais nasi ba oyo ka bankunga ba nostalgie ya dégâts ba bijou de mpongo te mwana mobali oyo asalaka terrain na vignier atiki mwa moke vignier azuli biso na Montgeron balobi ezoyinda mabe balobi G bijou de mpongo incomparable ocompare na nani ya asala ba artiste fo bazala mais toloba so mingi to batelaka mbanga vraiment dernier mot na yo na bayeso balanda na minute oyo Belulu Vadi akuna matata pa olanda yo ha. Oui, tout justement bafandona le baron de l'Essonne mutambongo aza camarade na yo te na oloba surtout mingi pour la publicité le 13 mai toza na méga événement awa les anciens des quartiers latins avec Mboshi Lipasa a Roya Robini sa 91 dans ce tellement international et ça des gars donc il faut Roya avant pour bon on a habité na pas sur la salle et auto na ça na onini bijou de mpongo la lingo pesa bande ko adresse ba bandeni bako koma awa jeza muke ndeto bien système jeune à jeu tozali bongo na 8 rue Mercure 91 et 230 Montgeron pour la batba route à Paris Boyana National 6 bobimi na sortie à centre commercial Val d'Oli sima wana toza na sima ya centre commercial pour la batba route à Melun direction Paris même moi barobima na centre commercial Val d'Oli sur National 6 toujours boya événement eza dégâts et puis de temps en temps toza sala ba soirée net na samedi lobi tozalaki bongo na soirée na Chiquito samedi ope kuna toza na Chiquito Papa Paradis donc somo awa toza koyimbisa na niveau moko na ebité balobi bijou de mpongo akangi 91 93 akangi yango akangi pe Paris bijou de mpongo sala ba événement minene ezomonana bijou de mpongo sala ba terrain minene emonana awa toza na staff bijou de mpongo toza na ba Belulu Vadi akuna matata tobetaka c'était moko le 13 bozanga te les anciens de quartier la terre au moment la Mboshi Lipasa Suzuki Luzubu Chamberton numéro 10 bozana biso awa et puis na ba Jordan Koussa et les anciens de Papa Wemba aussi bozana biso awa Modoko Baramba bozana biso awa pote ba honorer kaka événement ya Papa Wemba ndenge oleka ba pona kabona yo okoyembe so mo le remonter Papa Wemba yango ezobeta déjà yango eza robeta mwene mbango eza te mpo yango ezobeta nde nalobi toza ko honorer na événement donc vie na biso banda kenda ya matonge ntango nazoloba boye nazoloba na cadre ya Tchabwala identité ya matonge donc vie banda kenda kokosa une année lobi yango nde nalobaki na ebandeli toza ko honorer que son âme repose en paix tozali biso totikali nous sommes vivants la lutte continue tozali na chemin Belulu Vadi palinga Belulu Vadi akuna matata nabi ko en plein boulot ha babi eloko na koloba edi de image film we continue kaka frapper bango na film edi de image eloko na osenga yo chikote bango